Lolenge ya virus ya COVID-19 ezali kongala na Inde monisami na Kinshasa et Kisibu talisi INRB salaki sima na bato tukumi bale na mitano kozwama na bokono boye na immeuble moko na Gombe et utaki na moyi Inde moko akomaki Kinshasa le 2 mai bandeko baye ya Inde ba susu tukumi bale ba zwami na yango lokola pe bayi RDC mitano. Mokonzi ya Chine Xi Jinping na mokokani waye ya RDC Félix Tshisekedi mutambwisi ya Union Africaine bayokani bayikisa makasi boyokani ya bikolo mibale pe basangisa makasi ya bayi molongo pona ntombwa ya Afrika basololaki lobi na nzela ya singa. Human Rights Watch ekebisi ete état de siège ekozala ebaka na makoki mingi mabomoto pe elobi esengelaki kotia oboso bosembo pe bosokoli ya misalami ya bokengi mingongo mingi mitelemeli Human Rights Watch lokola ntoma ya Amerika na Kinshasa. Bokutani ya bakambi ya mbulamatari ya Commonwealth ekosalama lisusu te na sanza ya motoba na Kigali. Commonwealth esangisaka bikolo tukumitano na minei mingi biye Grande-Bretagne kolonizaki epusi yango pona COVID-19.